internautes, veuillez vous abonner massivement sur votre chaîne Hello Son TV. Nous sommes là avec vous, les abonnés de Hello. Donc, Hello, toujours de Tomesana Koloba. Je suis dans l'ensemble avec Cordon Roger Matadi qui est en train toujours de réaliser, pourquoi pas aussi de coordonner votre chaîne. Je salue à ça Hello Son depuis Irlande, le boss, le patron de la chaîne. Donc, voilà un peu par rapport il y a Makambo Ezole Kananakati, il y a Est du pays de Tolobaki, na Mpanzi ya Goma kuna, ezala baike, bande konabiso, o bazali kukufa, mikolo na mikolo. Maintenant, Tolobaki to mekamo mkeko kota la kati ya bisolo yango, po ezali kambo ezali kosala pasi, to mona ki bamboka la biso mususu, ezalaki occupé. Ma naza ngamo kote. Là, je suis avec mon invité, Oto Mekadelo Kosola, nae ezali moko pe ya confrère mangai, Serge Mabobo, on a sepelaka mingi, kokuta nae koloba mai matali politique ya mboka la biso, po yango nde sengelaka toloba mwa moke na oezali koleka na Est. Donc na ko senge pa ya réalisateur na biso, amekano ko fungola poto solola na ndeko na ngai Serge Mabobo ou déjà nazo banda kopesa mbote mingi papa Serge Boni. Mbote na sangara journaliste oyo tango nyonso aza kopesa biso d'information surtout sur le padre. Vraiment esengo mingi na ko répondre sous na invitation na yo na mbela na yo banso to ali bapandi sango. Là je salue bato nyonso yo balandaka Vijay officiel TV pe balandaka Safosi télévision na Eloson lokola. Donc beaucoup banakolanda ba chaîne oezali wana pour vous servir. Lelo toujours répondre na mituna oyo elengelami epai ya mwana mboka Sangara elinkolo ba chaîne misato totangi yango nde eko permettre na bino bo zwa ba analyse auto sala lelo. Merci. Merci beaucoup papa Serge Mabobo. Avant la bandana na motula langa naebi on elongi ote apparemment papa Serge otiki suki, papa Serge otiki mandefu. Qu'est-ce qu'il y a? Sifa mboke yana kimia te quoi. C'est vrai tous ala rabato yo nangonga mobo esengelo kaisa mandefu, mais na ndeko moko ya militaire aloba na ngai soki omoni soldat atiki mandefu atiki suki c'est kaza na ba problème. OK. C'est que soit na armée zo marché te soit vie personnelle na ye. Voilà. Ngai oyo na mesana okati sa suki mandefu so moi na tiki boyelelo na ye na plateau na ndimi kozala boye parce que ezo sala passe. Voilà. RDC Mobutu atikaka lobaka na biso tatabo moko ekolobo moko. Donc lelo to ali na tatabo moko fachi ekolobo moko RDC. Voilà. Mais comme on a ndenge RDC zo kendela lelo to yokana bana bitinda quelque part o bakoti boye bazongi boye ezo sala pasi pe kanda yango moni lelo na ye na attitude ya kitoko mingi te soki ezalaki ngai nzambe na ngai na fula kaka na mpepe bato wana bazotungisa RDC po kimie kota na RDC. Aïe aïe aïe. Donc merci beaucoup ndeko Benjamin depuis Londres. La PC vraiment beauté baza ba moko pe bandeko toujours ndeto baki na bandeko Marc depuis Soudaf toujours na kati ya attitude topé na souci o ya kokabula na bandeko na biso Est. Donc dans l'ensemble de tous ça on compatir na bandeko o nyonso tout bazwa mi na mpadi ya Est de la République démocratique du Congo. Donc toza na ba point na biso auto lobela dilo beaucoup plus papa Serge. Donc préoccupation est-ce que Goma est actuellement occupé na nanga na batunaye. Et puis de deux on va parler par rapport il y a ba propos où ils allaient circuler il y a ba sud-africain to moni ba matin avion il paraît-il ba abandonné bitumba na mpanzi na biso pe bazongi na Sudaf. Il y a mis ça tout au par rapport il y a proposition il y a ba chef religieux au ba proposer et pas il y a président de la République a qui est toujours la procédure il y a négociation. Est-ce que ezamala mutope mabe ba proposition na bango. Et puis quatrième point aussi par rapport il y a réduction au chef de l'État à Meka qui est un peu négocier à Senge pas il y a bande ko la biso ba député to pe ba bazana quatre ensemble pour la réduction peut-être il y a salaire na bango pour aider nos FARDC ndenge bazali na front. Est-ce que eza idée à malamu to ya mabe oyo notre président de la République azwaki. Donc on a déjà sans plus tarder tozo banda na première question na biso ezali préoccupation est-ce que Goma eza actuellement occupé na nanga topé na batunaye.
vraiment les Cambouya Goma premièrement les Congolais en général et puis les Kinois en particulier beau se méfier na ba vidéo mingi oyo ezali ko circuler parce que Goma oyo yoka c'est pas pour la première fois Goma connaître ba problème ya ba est tombé na tango Mobutu Muzazo ya na tango Kabila pe salamaki et lelo pe na tango ya Fachi mwana mboka et salami mais les autres koloba te que Goma eza vraiment tombé. Pour na koloba que province moko eza tombé, il faut les 4 coins. Voilà. Il y a province ezala occupé na bateau yo baye comme des assaillants, comme des rebelles. Voilà. Lelo Corneille nanga na na groupe na ye lelo akomi mwana bitinda naza na nature ofinga te akomi mwana bitinda. Oui, parce que Corneille Nanga tanga abimaki na kombo ya ACF comme alliance plutôt AFC Alliance Fleuve Congo. Mais tant ba beta lisolo ya Goma ke o bakoti na Goma tozoka M23 bakoti na Goma na Nanga. Or M23 banda Nanga toyebi azala président ya Seni. Nanga a organisé les élections na mboka. Voilà. Tout ça là qui est confiance que moi na mboka to kenda na maponomi plutôt pour ye azala ki na mutu ya organisation. Voilà. Mais si matango muke to yoki kete Nanga ke na ngambo wana. Ndi raison ni Nanga kende na ngambo c'est l'ob information to za na ngona possession na biso parce que on a récupéré carrière minier ou esengela ke kota na compte ya l'état pour l'état zambongo afin kasa la face na ba besoin o ezali na ye lokola ba salaire ya batu lokola ba prise en charge l'état zala nango nanga sepela kité parce que ya lingaki carrière minier ezala kaka ye na famille na ye. Or c'est un bien Yamboka. Eza constitution lobby bozu Yamboka esengeli mwana nyoso mboka voilà a bénéficier nango. Ye alinga kité ake na ngambo wana kei ayaki na kombo na esima na yango totala bakomokuta na Wilingoma ya M23. Oh mais oya ke na mouvement yo ake na mouvement na comment bakomokuta na seke basangani tolandeli tanga zo progresser to comme mona ke kombo ya AFC na ye e bando bunga. Voilà ici qu'on a bengi mwana bitinda. Or to yebi que na M23 sont les Rwandais nde bazo ko agresser mboka na biso na sima ya ba Wilingoma wana pour dire que non ezaba na mboka mais ezali ba Rwandais nde bazo tungisa oyo ba bomi des milliers de millions ya Congolais na ngambu ya est ezo sala pasi tango otala ba vidéo wana lelo eza na monaki image moko na mama na mwana ya ba moins d'une année akufi ndenge mama akufi donc massacre ezo sala pasi alors nanga ndimi si réellement ça vraiment congolais mwana mboka akokota te na lisanga ya bato bazoboma mais lokola koti c'est ka komine mwana bitinda nanga travaille pour l'intérêt ya Rwanda. A travaillé pour l'intérêt à Congo et à la Congolais. Ce qu'on travaille pour l'intérêt à Congo et à la Congolais, a n'enga créé qui lisanga na ye. A zelana 2028 comme ça, ba organiser des élections. Yé parti à libaya tia mutu, ba na mboka ba prouver que ba lingiye, ba pona ene esika ya mutu mususu. Mais a kenango na nenga mandoki. IDPS na Fachi bavandaki pendant mbula ebele na opposition. Basimba ka manduki te. Lelo ba se retrouver na pouvoir na nzela ya élection. Nanga aussi pourrait faire ça. Mais le kola nanga ani mona bitinda parce que tout monde qui peut Martin Fayulu idem bazaki na kati opposition. Mais basimba manduki te. Voilà. Po ba boyaki makila ba lamboke. Exactement bazalaki na souci les compatriotes ya mboka bango wana. Mais nanga tanga ke na ngambo bato bazo yiba bozu ya Congo. Bato bazo nyoko la Congolais c'est que akomi mwana bitinda or mwana bitinda zalaka na décision te kende boya ke zonga boya zongi alors nanga nenga zo ya elongo comme mwana bitinda tant bakomi na Goma bazuna bango kaka tous loko ya Kinshasa nanga siko azana mbankana akomi kudu nanu malukute mabandi ko publier ba image ke azugoma te bana mboka Goma eza nango na maboko ya M23 T. Il y a une portion oyo bango baniati parce que pour preuve tozonga mokesima tango musée Laurent Désiré Kabila zoya à chaque
province azalaki kokanga, à chaque territoire azalaki kokanga, azalaki kosala meeting na lieu stratégique ou public pour s'assurer que Yenda a vu contrôle. Nanga n'a pas le contrôle ya Goma. Mais Nanga a occupé une petite portion. Donc ce cause à la paix 1 ou 2 dixièmes il y a Goma. Neye a occupé nana quotité. Alors bana mboka ba image obo na ba olinga ba tiela batu ba conférence de presse nanga osala arena wana na Goma ezali mais na Rwanda pe ezali asali conférence ni na Rwanda na tambusi vidéo po asala lokola ko bangisa mais Goma eza toujours na maboko ya RDC ya FRDC et bango ba occuper muke metikana ebisao que ba stratégie tellement ils ont monté bango pende bazana ba komi encercler bah combien cercle baza sous na position bazala qui na ngote parce que quelque part biso peut toujours ba soutien na biso. OK. Merci beaucoup papa Sergio Mabobo. Donc voilà, on a pe simbote pa ya fils aîné de Gaulois na bikazo landanga penza, yé par le baki toza toujours na sima ya FARDC pourquoi pas aussi na Congo Lumière News na The King Joe depuis Afrique du Sud. Là nous avançons au deuxième point na biso o ezali par rapport ya ba propos ya vidéo au to moni za ko circuler to moni ba militaire sud-africain au bazaki na soutien ya biso ya ba soldat ya FARDC wana bazo matana kati ya avion bandeko batambuso na kati ba réseaux sociaux pour no baki ba sud-africain batiki biso donc basundoli RDC baza sous na collaboration te na RDC papa Serge Mabobo est-ce que est vrai ou faux ba sud-africain baki na ba oyebi na likambo yo nana Sangara na oyebi sayo l'ennemi des Congolais c'est le Congolais. Vraiment. Congolais a la facilité à ça la large diffusion mais eloko moko à maîtriser te. Vidéo wana oyo balagisi ba militaire bazo matana Air Ethiopia na sali publicité mais pour un peu de précision. Précision voilà. Bazo matana Air Ethiopia. Est-ce que Afrique du Sud akoya kozwa ba militaire na ye na avion mboka mususu pendant que bango mo ba na ba avion na bango. C'est le premier mensonge. Mais au moni Congolais azo tambusa yango. Or tant Congolais azo tambusa yango, eza na Congolais muso aza faible d'esprit. Oui. Tant amoni yango abandi obanga. Ebandi otungisa ye, muso saleli muso amoni ke sili to na esika okendete. Na fongoli na parenthèse moya osenga l'autorité suprême ya mboka notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kosolola bien na communication na ya présidence. Voilà. Na kosangisa na ministre ya média lelo bakangi TikTok c'est bon parce que TikTok azana une partie négative ba injure ba insanité tout consort ba publication eza précise c'est bon bien mais il a fallu suko kosala nini parenthèse autofongoli il a fallu ko sélectionner voilà tozana ba tloko la ndeko Eliezer alekisaka masolo na député na TikTok ba biso pe to lekisaka biloko na TikTok pourquoi pas kobenga bato nyuso ba na média parce que na mboka na biso média en ligne o to bengi YouTube Facebook eza ebelé à tel point que to kokipe ko matraquer sur ba vidéo sur makambo ezoleka na est donc vidéo wana eza vidéo moko ya matraquage ko bangisa population nga na uti kolanda Ramaphosa na RFI si je m'abuse pas si je trahis pas ma mémoire alobi atambala mon côté ya ko quitter RDC soki Rwanda na M23 ba quitter RDCT donc linkoloba aye na soutien na ye total na RDC ti RDC ozwa solution na bitumbo yo ezobima na est tango nyoso bato bakufa alors Ramaphosa obi nini plutôt Afrique du Sud bazali na kati ya RDC donc image wana eza image o bato baza ko utiliser tina kanga parenthèse baza ko utiliser pour na ko bangisa congolais alors chef de l'état na ministre ya média Mouya Patrick Mouyaya bo inviter toutes les chaînes ya YouTube. Voilà. Bobanda ko travailler na bango pour na matraquage ya guerre médiatique. Voilà. Ce qui te le but to matraquer.
même au Rwanda akoma na somo parce que toi on a ba chaîne ebele à YouTube et bato ba diffuser na YouTube ba diffuser pe na TikTok ko enregistrer na ba Facebook na ba page ko enregistrer bato wana nyonso pour que ba comme maintenant contrôler ce qui na kati ya YouTube na yo to na TikTok na yo o diffuser loko et fiable té Oyo ezali ya lokuta, c'est alors la loi va s'occuper de toi. Voilà. Mais ce qui est diffusé loko eza pour la RDC. Na cas de la matraquage, je crois que et que ça sous biso moi avancer moko boye parce que tout ça na guerre eza médiatique, peut to na guerre eza ya arme à feu. Donc pas ikuna bandeko FRDC bazo beta masasi bazo tinda ba bombe tozo progresser biso pe na côté média tozo diffuser ba exploit ya FRDC ndenge bazo progresser ndenge bazo récupérer comme ça tango ezo leka pa na biso tellement matraquage za makasi na Rwanda oyoka somo et population comme motivé voilà population ozasu na bakobanga o bazo banga parce que population ozana ko banga po bazo yeba vraiment bazo yeba te voilà ba image ezo yela biso mingi ezo za ya désavantage ya FRDC or FRDC na terrain zo sala ba exploit mais ba image na bango ezo tambola bango basala salongo ekoti na Facebook basala ekoti na TikTok nanga ke sala salongo na mbankana ya Goma atie yango po matraquer que non azana kati ya Goma est-ce que nanga asali salongo to akomboli na RTNC nanga komboli na aéroport nanga komboli na ba ville na ba centre ville yebani ke awe zalaka na Goma asali yango te eza matraquage donc bana mboka Sud-Afrique Ramaphosa aza toujours na biso ba militaire bazongité mais ce que je peux donner comme information ba militaire oyo ba tombaki les héros plutôt les héros oyo ba tombaki na champ bazo rapatrier bango na mboka lelo si je trahis pas ma mémoire mais bango nde kozonga na bango lobité que troupeau yaki na soutien RDC et zongi non nous sommes des corps nous sommes ensemble nous sommes des cœurs na Ramaphosa pona bitumba oyo kino RDC akolonga et RDC akolonga tolobi la patrie ou la mort. Donc patrie au Kendete ata songe ya RDC katanate chef de l'état Fachi toute la population est à Simanayo pour le soutien plutôt. Ok. Merci beaucoup, Papa Serge Mabobo. Mais il y a d'autres personnes, Bimsata sous question, d'autres personnes, d'autres habitants. Il y a Goma, soutenir et tant que moi, Namboka, na art obande comme sous poser pour la rebeta Maboko, na ba. Nananga pena batunae est-ce que Papa Serge opi kolobani par rapport à ça pour la bandeko l'équipe pour la quoi produire bango ko pesa bango maboko ko tanda mama puta poto même na kati ya réseaux sociaux ba maman musu batandi maputa pour na oyamba Papa Serge lilo bana lokola mwana mboka bon na oloba boye premièrement bato bavandi na ba milieu reculé voilà bazalaka na réflexe moko tina ba bavandi na ba milieu évolué voilà yami balé omoni muto aza faible devant muto aza makasi a répondaka pona ko flatter de peur que muto ana banda déjà au salé mabe donc cette entrée o salama qui vu que population aza maboko pamba moya ça la résistance ezate abeti bango maboko ya flatter bi eza na adage moko na Kinshasa tolobaka ngungi akanisa bazo betele maboko nzoka baoluka baboma donc kokota maboko wana ezalaki na hote ya okumisa bango ke bayeto sepeli na bino te ezalaki maboko ya kochola oyebi mutu soka nga chola yo ke olati mabe ayeso oyebi ke bilamba olati sifa o bilamba ba millions de dollars mayebi ke yo oza na makoki ya osoma même pe lamba $500 mazo yebi so lambo eza ba millions de dollars elingi kolo bazo chola yo babeteli bango maboko na ninga ochola bango yetala ba bizengi oyo bakanzi ke ndenge baye awa biso to koyamba bango baya to pesa bango ma ya poison ba mona likambo baya to sala bango to zongisa bango donc maboko wana c'est par peur nde babetela ki bango mais ils ne sont pas d'accord na bango bato d'ailleurs tika na yebisa yo loko mona entrée ya bato wana oyebi makambo basali ils ont fait des sabotages impossibles. Ils ont tué na hôpitaux, violé, pillé. Est-ce que mutu aye pona yo oyo beteli maboko ako piller yo ako violer yo
Mais on est comme le quoi to lancer to profiter lancer message on peuple congolais. Bien sûr. Il faut pas qu'on yamba bango parce que déjà comme on a est ndé bazo ça ba viol, ba pillage au basali. À quoi sert bon moi na mboka o ya moni kenge na lit moko et tant que moi na mboka ndenge sûrement kazo ba que non pour azo mboka o ya dirigeant. Est-ce que vous avez vrai dirigeant? Est-ce que mutu alingia kamba mutu oluka liwa ya mutu? Oluka pasi ya mutu. Il y a des il faut protéger la population. Ouais. Mais comment bokoti parce que nanga mona bitinda za na décision te. To yebi banda kala ke le Rwandais bazala kana cœur moko cynique. Le Rwandais po bomayo azana somité. Ozomona et puis bazana ba ranking na bango il y a ba génocide et salamaka. Lokola ba yebi ke ba tuti ba kimaka ba yaka na RDC. Certainement na refuge na bango ba msu bazana ba Goma. Alors tant bazo koma cible na bango ezali kaka congolais mais aussi na ba utu oyo ba kima comme refuge na Congo na Goma nde basala yango tant bazo ya ba na mawate. Mwana mboka congolais. Kopesa enzela te. Voilà. Kopesa enzela te. Tela makamto vivaki awa. Tango musée Laurent Désiré ayaki. To betaka pe maboko na Kinshasa. Voilà. Mais to zwaka ba fimbo mabumwe. To zwaka ba fimbo mbasa makolo. Ah oui. Ah donc to comprendre que batwana bazoya pona bisoté. Ba utiliser nanga po ebima agression te. Et nanga lokola azana haine viscérale azana haine contre le chef de l'état pour na carrière minier oyo ba cotisation na compte à l'état pour mona mboka nyosa bénéficier nda ndimi ko yana bango mais ba kokweya bana Goma toza de cœur na bino egoleka nango zamba ya liboso te bo vivre lokola bazui totalité te elinkoloba Gome kweite. Merci beaucoup. On avance. On a la troisième question. Papa Serge, le proposition. Il y a le chef religieux, le président de la République, Abelisaki, peut-être catholique, qui est dans l'ensemble. Mais tout le monde, par rapport à la proposition à Bango, il y a le président de la République qui a une négociation. To éviter na place mususu tozo kabaike o bazali na kati ya mboka etoke bana mboka ba congolais mingi bazolo ba président de la République a déclaré guerre et puis kota ba prêtre ba lobby to kende na négociation. Papa Serge eza mabeto eza malamu ko kende na kati ya négociation. OK nana Sifa Sangara ngana oyebisa yo boye pe na oyebisa peuple congolais nyoso azolanda biso. L'histoire to ko bosa na kayango te. L'histoire que le temps passé ne revient plus. Mais l'histoire nous rappelle le passé pour avoir un bon élan d'aller en avant. Ouais, voilà. Tozala qui mis sous flou na 1997 tango afde la koti. Or nous étions à kota qui ayaki na barwande. Na ba accord na bango ezalaki ba accompagner so kazu pouvoir bango ba zonga. Mais baboya ki ko zonga. Tango aluki ba zonga na makasi ba créer rébellion. Quand on va créer rébellion, on est qui par-ci par-là, Bemba va se retrouver dans la rébellion et comme qui négociation. Quand on mouzan dima qui va solo là-bas, les canaux négociation et c'est un qui brassage. Na kati ya brassage et c'est un qui Rwandais pe bakota na kati ya armée na biso oyo ba yaki na sima ya RCD Goma. Voilà. Ozomona Goma on peut koya kati RCD Goma. Mais tango brassage et salam tu au monde qui se retrouvé na Rwandais oyo bazwa ki ba institution ya mboka et lelo tozo souffrir na likambwana trahison izo ki kamula ipezo continuer na bateau bazalaka na brassage na tangwana na fongoli parenthèse vidéo mo etamboli FRDC moko bakangiye comme traître et ba constater tant bazo kangaye ba kamati carte mémoire atena munoko po avaler en carte mémoire wana major ezana ba information ya Rwanda trahison na ye suite to éviter parce que image ba katelibiso mais to rosenga suite nango ba poursuivre s'il faut ba ça la opération ba bimisa carte oui ba diama to yoka ba panzi ba bimisa carte ba ça la biso opération carte wana to toutes les informations oyo ya boy ko livrer. Oh, il y a beaucoup de dévoilés. Parce que la carte, on appelle la continue, au pays, vraiment, Torosenga na autorité, basa la continuité, il y a dossier, il y a major wana oza ko trahir. Tout ça, les amakamba brassage. Oh, lelo, nanga azosenga
na kati ya négociation 45% ya bango bazwa et ba préciter les institutions qu'ils ont besoin. Ezaka ba institution ba régalien. Ezaka lokola ba finance, ba armée, ba sécurité nyonso wana po batiki la fatina mboka na ye, ba enseignement primaire, supérieur, ba affaires sociales, yango nde bango bazo. Telle intention oyo bazana. Alors négociation oyo ba chef religieux bazo senga na biso eza biaisé. Moi je pense que ba chef religieux et loko liboso balingaki basala ya ko motiver Félix a telema lokola mobali nyonso. Na bangala balobi likakwa kufaka na mbuma na maboko. Na armée balobi soda kufaka na munduki na na maboko. Voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, azali garant de la nation, azali le premier commandant. Voilà. Yamboka donc sengeli azala mobali akufa na munduki na maboko. Ngana kanise bongaki bakende baloba na biso na part na biso comme des chefs religieux to ana nzambe. Toko sambela nzambe apesa makasi apesa bwanya apesa mayele na kana biso po banguna bakwe. Na kati ya Bible tango peuple Israël azo uta Égypte azo ke na kana azako bunda akutana na bamboke belé babunda bunda na ba Philistins tango bitumbe bandu ya makasi leader Moïse amata na ngomba abando sambela bakosa binote na kati ya bitumba bomo na physique nzambe pa kota kango nzamba kota bitumba Israël abando ko isa ba mwelo likolo wana Moïse likolo ngomba maboko likolo ta maboko bando limba ba tie mabanga na sia maboko ekitati et la prière était là Israël na terrain zo bunda na front nzamba zo renforcer. Mais pasteur wale sa koti na poto zo samba pour na RDC me bato belé balobi atika bato avanda kuna oya mamba nzambe te ko mamba. Non, ce qui lelo Israël azo sala face na ba guerre makasi parce que ba na alliance na nzambe. Voilà. Tout s'est trompé. Ce monde, oui, ce monde a été créé par un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est aucun ngambu à côté la yo, à côté la peuple Israël, tout le monde na Bible. Ma bangue koi ba gagner ba Philistins, ba gagner ba mboke belé, ti ba kena na terre promise. Et tout bo sana tel susu RDC za mboka ya promis, ya promesse. Ba prophétie bima e belé. Ba RDC ko mata, ba tanga ba chef de l'état ba lekiti comme na 5e. 5e mango ye to na Félix. Oui, c'était le président Fachi par rapport de toute histoire. Oui, l'histoire ba profession na yenda tombé 5e président. Alors, Nzambe oyo aloba na Congo et ko mata, ba pa ya ba roya ovanda. Ko réussir vie eza facilité, batamayele balobi pour accueillir une rose, il faut supporter les épines. Voilà. Fleur rose et zalakana mais tout encadré na ba épines na ba nzube. Parce que soko lingyo zo fleur rose pour zo ngo malamu mobimba. Il faut ndima ba nzube tout ba yo. Félix soki fachi azo mata elongo na nzambe souffrance ko ya. Nana lobi ke bitumbe koki ko ya te po bozana nzambe. Mais na elongo na nzambe ba koya kate, ba longa kakaka. Ba chef religieux boye bisa chef de l'état bokota mabondeli. Pasteur Walesa tango ya Covid asambelaka. Qui sait parmi ba prière ba pasteur rebelle, ba pasteur Valentin ba sambelaka ba pasteur Cephas Mangoni ba sambelaka, évangéliste Walesa sambelaka. Peut-être yango nzamba pesa kimia. Mindele ba kufa belé na Covid. Bazolo ba Congo ani zalaka salité. Biso ko toza propre tozo kufa boye. Mais bon bango. Mais tela ndenge tozala mibimba to kufa te ndenge bazelela ki biso parce que nzamba kota ki likama ona losambo basali ya nzambe. Boti ke évangéliste wale sa sambela baluka na poto nzamba za d'accord na makambo. Nzamba za d'accord. Alors les autres chefs religieux bokende na procédure ya losambo mais botinda chef de l'état te akene négociation parce que la négociation ekobima ke to bimi faible. Or Nanga sengi cesser les faits. Ouais. Na mutu a sengi cesser les faits. Na mutu a sengi cesser les faits. Nana comme na position faiblesse. Ouais, sengi cesser les faits parce que moni ke toki chamandu ki pona okoka susute niveau marambe comme na tanga ki document moko na réseaux sociaux na oki ba chinois ba yebisi M23 bo arrêter makambo ya minduki. Elinko baba mboka wana misu na ongeza na RDC. Bazape na posa baya na RDC. Ah, oui. Mais le cola Rwanda aza soutenu par les Français tokoloba yango et les Américains bazo soutenu ba otinda ba militaire ba polonais ba tindi ba armement pour Rwanda a continuer
akota po bayiba kosala po bayiba bozwi ya Congo tomoni yango bango mona ba parlement na bango européen bazo tune loko wana Belgique azoloba te pona nini Rwanda azana matière moko te na mabele na yeme bozo ke signer contrat na ye que non ndenge zawana abanda otekela bino azata na mbuma moko te na mabele na yeme bondimi arozwango wapi c'est que bozo reconnaître bino nde bozo ko utiliser abomaka batu na RDC po zwaka ngoyela kabino alors négociation à mon humble avis, puis là on a aussi un chef de l'État Tikala Mobali. Bako salue l'oroté. Ibrahim Traoré Tilelo azo vivre. Après ça ba français mon Congo. Baka qui a vivre été Tilelo azo vivre. Or mboka na ye eza na richesse te lokola biso. Mboka na ye eza munene te lokola biso. Burkina Faso eza muke. Mais à lobby la patrie ou la mort. Biso les Congolais peut lobby la patrie ou la mort. Négociation tokende yango ke to ravitailler ba militaire na biso to motiver bango balela kolia te balela mai te balela munition te tokolonga elongo na nzambe. Merci beaucoup Papa Serge mabobo wala na yebi ke réponse vraiment ezaki bien puis awa déjà to komi ko chiter na émission na biso ndenge to baka likambo ya tango ndenge bazo sa biso signe na sima réalisation. Alors awa to rozwa point ya suka pour to chiter wana to moni président de la République azwa ki décision pour non sola na bandeko baza ba député ba sénateur pour na ko réduire salaire na bango pour non tia soutien na ba soda na biso o bazo bunda ya FARDC. Alors on a évité Papa Serge, est-ce que idée wana eza malamu ya ko réduire salaire ya ba sénateur ya ba député pour la ko renforcer ba soda na biso ya FARDC ou bien idée wana eza malamu te à ton avis? Na omeka muke ko bongisa mama Nana Sangara Sifa. Chef de l'État lobaki a réduire salaire ya ba député. Oui. Chef de l'État a lobby à réduire train ya institution. Donc il y a koloba ba institution nyonso budget nango ndenge ezala. Au cabinet o esenga ka budget nango $10,000. Nini présidence budget nango ezala ka $50,000. Au parlement budget nango ezala ka $100,000. Ba meka ko revoir yango à la baisse. Donc ba réduire train ya ba institution, donc train de vie ya ba institution linkoloba ba revoir budget nango. Ceux qui basombaka 200 rames à papier ba kitata na 50 rames à papier. Ba papier ba baby sarawana ba réemploi ba banda osala lango na ekenge. Et salaire na bango pe. D'ailleurs Ibrahim Traoré Tilelo a un salaire ne lokola militaire. Ayebisaka ba député oya lingi na yete atika. Ba salaire na bino esengeli ekita po mboka ndenge tozweli yango. Place toza na libulu il faut to bimana libulu. Alors poto bimana libulu oyo il faut to kitisa ba dépenses. Biso na finance na gestion balobi il faut minimiser les dépenses pour maximiser les profits. Et l'inko bata on a $100. Ce qui na mesana chaque jour koliaka $100. Tant on a zaki na $10,000. Maintenant on a tikali na $3,000. Il faut na réduire. Ce na zaki elia na ba hôtel a minene il faut na ba nokota malewa ya ba restaurant o ya pembeni. Ce qui kolia na zaki $10 et qui tata na $5. Po oye tikali e banda ko bomba ma fin que nini économie nanga evimba lisusu. Donc dans ce sens le chef de l'État n'a pas tort. Ce qui les députés bako boya c'est que baza ba patriote te. D'ailleurs, c'est ça n'a pas ça la proposition. Pour revoir les trains de vie à l'institution. Ils ont constaté que l'institution ils ont un budget, c'est comme un budgetivore. Mais pour Moka, il y a besoin d'un bon macasse. Et c'est ngeli tout quitter sa dépense pour maximiser profit. Et l'incoloba ceux qui te quittent si ba dépense effort de guerre monter au matin. Militaire comment ils ont ration. Il y a kokatana il y a ba délestage a kozwango régulièrement munition o ezalaki kokate pour tolobi to tikela na kaka 10 so to pesi 10 nyonso to tikela maboko pamba malamu to pesa nanu 2 2 tango ezoki na front ezokokate bango na front sengela ba beta 8 mais ba se retrouver kaka na 2 nguna okimate yango wana likanisi wana. Moi je pense que à mon humble avis les députés, les sénateurs, les ministres et Sengeli ba revoir même les conseillers na présidence et Sengeli ba accepter ba revoir
salaire ya mutu ya makasi ezalaka ce qui ezo permettre na ye à nouer les 2 bouts du mois, ça va. Mais population au un petit peuple avant na makala oya bimaka comme coopérant azo vivre du 1er au 30 na vie na yebinde basimba $200 à mobimba te mais azo vivre parce que yo député aux arcos 21 000 23 000 15 000 10 000 ba revoir salaire na yo o mona ka ke ekokate. Alors pour la patrie ndima yango pour ceux qui mboka lelo kimi ekoti ba ko faire remonter ba revoir les sous à la hausse ba salaire na bino ba ko revoir à la hausse ba institution parce que ba institution pesa la na bosenga mais du moins pour na mboka on accepte cette proposition et bandi na chef de l'état té Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngana yebi délice sanga le président ya en vol a salapé les sous eloko wana comme proposition na assemblée. Alors nos députés bozala ba congolais boluka bolamu ya Congo botala kaka ya binoté cet argent oyo bozwaka toyebi bobima pe na ba kwembo botola ba jeune fille bozwaka ba jeune fille comme basi ba petit garçon o bazala moi jeune fille na ye ako sombela ye iPhone te yo zui iPhone opesi na cadeau pratika ye alanda yo eza gashi mbongo wana quoi que eza mbongo na yo za libre ya dépenser yango mais Congo pesa na bosenga ya contribution na ba oyo ba vota yo bazo souffrir voilà luka pe bolamu na bango po lobby ro bimalisu na campagne po ba voter yo soko luki bolamu na bango te mutako voter azate na ba o bazo bundela biso baza na posa ba o bazo bundela biso tala ndenge bana msu ba otikala ba orphelin ba s'occuper na bango ndeni FRDC tozana sima na bino quoi que biso to simi mandoki te bino bo simi mandoki nzamba zala na bino la patrie ou la mort tokolonga. Merci beaucoup papa Serge Mabobo et puis merci na babonné surtout bozaki vraiment pour la Rolanda biso wana juste pour un rappel il y a ba point na biso touti kolobe zaki par rapport il y a ba préoccupation il y a bande na biso est-ce que Goma ils a actuellement tombé na mpanzi ya nanga ou pas et puis de parler sur par rapport il y a ba propos il y a vidéo où ils ont circulé il y a ba soldats sud-africains ba zongi ou pas et puis on a parlé par rapport il y a proposition il y a chef religieux au Balobi le président Fachi Akende na négociation et puis 4e point on a parlé par rapport il y a train il y a président de la République Ndenga Lobaki pour na ba institution pour na réduire alors na ebiki wana papa Serge Mabobo azaki mieux placé pour répondre na ba question na biso papa Serge merci beaucoup merci na invitation na radio éviter mot de la fin na yo bandeko ba retenir n'importe ebiki pour na lelo mais to kuta na sous merci bana mboka ba congolais nga na lobaka nga na zalaka congolais à 120% parce que nga ba 120% na ba 120% pourquoi parce que na landela souche na ngai koko ya koko na nga utani libanda tiwazaka na Congo naza mutu ya Congo central ekolo na nga naza muntandu elinkolo ba soko ke na Congo Brazil mona bantandu te so ke na Angola au mona bantandu te donc toza vraiment bana mboka oyo et puis ngai nde naza banana bota banana kenda ta Brazate donc yona lo bana za congolais à 120% na lula mboka oyo wana likanisité na lingaka mboka na ngalo mambele kana essayer ça la pasi moko boye ozana likanisité ba congolais to linga mboka na biso y a pas une autre personne au lingela biso mboka soki biso moko to lingi yango te. Il n'y a pas une autre personne à Lukamboka na monsieur Kende Liboso. Soki biso moko to lukite mboka na monsieur Kende Liboso. Tomi pesa zwaka Congo lokola ndako na bino lokola lupango tata na bino. Soki papa na bino message sa bino ba fleur. Soki tongo etani o boaka misu mbule betite o toka mai o boaka la fleur. Soki fleur moko bukani o regretter mo tika mo te tia salite o luka o bongisa. To bongisa Congo na biso. To soutenir le chef de l'État. Et ça période à mandat au biso moko population to pesa kiye. So ka komi na suka na yango. To moni ke to pesa mutu mususu biso population de to pesa mutu mususu. Donc to luyo kabiyoka yokate ya bato ba olinga ba décourager biso ba congolais. Bato ba olinga ba bangisa biso ke mboke komo kende. Bato ba olinga eza ba aventure oyo bato wana bazo sala. Mboke ko kende pa ité, Goma e ko kende pa ité. Balkanisation eko salama te parce que ebandi lelo
te na ntango ya Zaïre esimba te na ntango ya Mouzé esimba te na ntango ya Joseph Kabila esimbi te bongo na ntango ya Mwanetu esimba ata bino moko esimba te. Congo eza ya biso tolinga Congo to soutenir ba autorité politico militaire et puis donc ba continue biso ya FRDC to soutenir bango, la police to soutenir bango seulement na rosenga na occasion oyo ya caméra ya Safosi télévision ya Vijay officiel télévision pe ya Eleson que mon général Blaise Kilimbalimba pe ba généraux nyonso ya la police bobimisa vraiment miso na bandeko na biso bazana nzela o bazosala na terrain lokola ba policier ya ba pété ya mike o bazana ba pété tant ba otambola ba patrouille bazo matraquer les sous population. Là je vous donne l'information avec précision nangiringiri et salamaki hier l'autre le 40e s'il vous plaît le 5 hier le 4 février ba policier bazala ko leka na patrouille bakuti mwana liboso ya boutique na bango pembeni wana babandi déranger ye baboto la sac mbongo baboto la téléphone tout ça eza vraiment malamu te population ceux qui azozala matraquer pa ya police a bombela pe police ba information mais ceux qui azana collaboration tout la moment to la posa ba information tout ça na posa ba information a livrer ba information avec facilité donc on a parade il faut ko benda bango matoi babate la population batika ba aventure oyo ya oboto la bambongo pe kosenga na bandeko na biso ba wewa mikolo ba komi na système ya osala parking na kati ya chaussée. J'ai été menacé na ba wewa na rond-point Wileri bakangi chaussée ngape na mutuka na ngai na leka baboyi ti ba agent la police ba yaki ko intervenir bazala ki pembeni wana na poste na rond-point Wileri soko yé na Carrefour ya Kimbondo 24 bakangi nzela ya sansa selemba o pour les califo bonde la bango ya rosenga do ba comme ba propriétaire ya chaussée. Je crois information comme libino bosala que bo discipliner bango baye bape côté le makana ba parking na ndenge sengeli pona otika pe nzela libre pote motonyoso atambola. Et là je profite ya saluer na micro ya Safosi ya quoi plutôt ya Eleson et puis ya Vijay tala donc kandele ki mamba ya est zo ça passe mingi Vijay officiel télévision nazo saluer bato nyonso ba soutenir ba chaîne oyo na pesi bino ba mbote tolingi bino merci bolinga biso mingi tango nyonso zui tala e bandeli kino suka parce que tozala na posa ba heure tozala na posa ba publicité ba tia kawana tozala na posa ya ba abonné tozala na posa ya soutien na bino ba critique ba remarque ba numéro eza na sewana boko mela biso toko yamba yango to reconnaître que œuvre humaine ezala imparfaite ya parfaite ezati donc bo soutenir biso là je vois maman Charlingo aux États-Unis nazomona Fifi Mvula motema Olivier Kaku naomona Nadine Matadi moi si to motema ya papa Albert na États-Unis naomona Alain Loboto na Michigan naomona Dadimbo na kati ya Canada et nazomona bana nyonso ya mission évangélique Shalom oyo bazali na France na Belgique na Paris batlokola Alain Lobota batlokola pasteur Beni Matondo batlokola Vincent Kizeba batlokola moi na ngai Jojo donc bino nyonso bana Shalom naza ko pesa bino bambote bo soutenir ba chaîne na bino oyo et nazali susu ko pesa mbote makasi na révérend Rolf Mbambu oyo auto sala implantation ya paroisse ya mission évangélique Shalom na Bumbu na avenue Loya vraiment bandeko bosala e confiance bana Bumbu oyo boza kotiana makala bosala e confiance aza mosali ya nzambe ya malamu na pesi mbote pona kosukisa na bakinwa nyonso parce que bo soutenir Safosi télévision bana changu ya bino yangoyo bana Moamba ya bino yangoyo bana ya Lukunga ya bino yangoyo pe bana ya Funa ya bino yango beaucoup bana soutenir biso merci beaucoup chers abonnés voilà nous sommes
pratiquement à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à notre cordon Roger Matadi. Vous avez toujours dans ma caméra pour nous ça Bilili et Koma et Panabino. Pourquoi pas aussi salutation à la famille Sangara, famille Isio, et puis à tous les abonnés. On a surtout besoin de temps et Rolanda Bisso, vous liker, vous commenter. Et puis si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, vous sangaté. Kokota parmi les abonnés, vous la kende na cloche, il y a notification. Donc, vous avez un abonné, mbala sima. Bye bye. À la prochaine.